Merci balandi na biso ya télévision na biso évangile comme yopi ndenge tolobe na bino lelo tozala na matanga ya pasteur na biso papa na biso Dendelo atiki biso abeli vraiment mais naza dispoté ya expliquer bino soki pasteur papa Dendelo akufaki ndeni mutaza mieux placé à expliquer ngoza papa tozani awa yemoko se présenter soka zanani ngai simple serviteur na bino Serge Lutumba ndebo mesana rolanda ngai mbote papa mbote bien aimé Serge Lutumba papa tomoni batebele opesa biso na nkombo nao kombo na ngai pasteur Alegria Mbumba Bopu pasteur Alegria toza vraiment tosangani awa pona nini tosangani awa pona liwa ya Dr Wilson Bendele papa bato bazolanda yo na mikili na poto kota la caméra na biso tozala vraiment suivi Gladia Wenza azolanda yo Bibi Tanyangi azolanda yo Mama Mado Bikembo Jocelyn Kabemba ebele bazolanda yo Mama Claudia et puis Paul Menga azolanda yo papa expliquez Paul Menga expliquez bato bazolanda yo papa na biso atiki biso ndeni tozali ko remercier d'abord na opportunité oyo ya koka ko atteindre bamboko yo na miss boto ko atteindre te na makolo pe to ko atteindre te seulement la nzela ya média ndeko na biso docteur Wilson Bendele akufi na malade oyo est daté 2 ans et demi na 2018 akenda na mboka na Congo ko se faire soigner na 2019 akenda na mboka ya Namibia na Windhoek ko se faire soigner cette fois-ci tango etomboki nde na ba frontière kangama et permettre te akwa kobima libanda alors nzambe azwi mutu na ye akufi na malade na hôpital général ya Luanda bisika otozana certificat ya obitu tobenga certificat de obitu ezali certificat de deuil et pas na bino pato français alors ba incostar to batie malade oya kufeli cardio-respiratoire ndeza malade oyememi ndeka tozoloba na balandi ya télévision évangile comme yo pe bazolanda partout dans le monde papa vraiment docteur Dendelo azalaki pasteur papa molimo na enani docteur Bendele azali mwana ya foi audacieuse ya révérend patriarche Ntambwe Lukoki. Est-ce que na Luanda awa pasteur o atiki biso pasteur Dendelo azalaki osanga na église nini pasteur Bendele azalaki moko ya ba serviteur na foi audacieuse azalaki moko pour foi audacieuse eboti ba mereza eboti ba trompette eboti ba église ebele à l'occurrence ye moko pe abatiraki donc aza mwana foi audacieuse et puis serviteur ya ba église nyonso foi audacieuse aboti papa mais tokomi na kati ndeka ezalaka tomoni cercueil te mais bato baze belé mais tobete nos accords na tongo tokete est-ce que pourquoi eloko esalami boye pe tozoka na mirmi ke akufi na coronavirus bon akufi na coronavirus te akufi na maladie pulmonaire totoloba respiratoire awa na Angola na mikolo yo ya COVID-19 ekomi soki muto ya hôpital na tension alta ou bien n'habitez la français sur le bani tension romata donc tension même mati ok tension alta et ko sala ke ba tiaye na ba kamoko suspecté ba benga ngondengo wana ba tutu bazokufa na ba tension élevée ou bien azako pema mbangumbangu il faut bazwa kana ye ba tiango na cas suspecté ou bien douvidose donc ezali en doute yango l'état alobi boye ke ya kunde bembe biso to boy tolobi akufi na corona te tala ba mikanda nyonso oya bande ko za traitement na hôpital suka nango nde ba e kondima balobi bon pona ko courir risque te biso to simbi e bembe na bino na cercueil na bino pour lobi na 17h to zala kun to zebembe babi to simbi e bembe na bino comme ça
bokende kolela bokende kosala matanga soki bosili ici après matanga boye na hôpital bozwi ebeme na bino basokoli nzoto balati bilamba botie na cercueil na bino bato bazana mituka baakompagne bino ti na cimetière do tokokundela docteur Bendele lolenge pa ndenge ezalaka docteur Bendele atiki biso tokokunde na cimetière nini papa tokokunda ye wana ezodépendre place l'état apesi mais mingi eza na Benfica soki bakochange programme ekoma na Kamama tokoyeba ngo après midi mais toyebi ke tokokunda l'homme de Dieu na cimetière ya Benfica mais na basource na biso kaka ya bainformation caméra na biso meka otambola babig mageno benda bika bapasteur ya Luanda na famille ya pasteur qu'est-ce qui ne va pas paye bon toujours soy mutu akufi na kati ya matanga ndoki ya matanga azalaka ndumba matanga pe azalaka muyibi ya matanga pe azalaka mutu abitumba matanga pe azalaka non mona matanga te na kati na biso ça veut dire bakangi bapasteur bandoki non nazoloba soki baconfusion wana ezali suite kaka na douleur ya mutu na bango oyo akufi yango tomona bato bazobunda yango tomona bato baza kolela bato bazokamatana bato misu baokanisa ke famille abandonné bamisu baokanisa baserviteur de Dieu babandonné mais tolandeli liwa ya ndeko na biso kino na suka todiskute na baminganga po bango baloba liboso ke aza na corona biso torejete jusqu'à la dernière goutte au point que bandimi biso tozwa ebembe mais baboyi risque balobi toya nango esika na salle na sine Afrika tozolela te etikala na morgue so tobimi awa na bato nyonso baza na mintuka tokokende nzela moko bato dosala comprovative donc tokunda Bendele après baobsèque awa na sine Afrika pasteur nazomona ozoloba mingi mpe oyebi organisation bien na kati ya organisation oza na tâche nini ok docteur Bendele epai ndenge oza boye na kati ya organisation iliwa docteur Bendele oza na tâche nini bapesaki yo Bendele azali chef na ngai na association des pasteurs de Dieu de Lunda ye azali président ngai nazali vice na ye sikoyo na ndenge ye akufi mbala moko komi président donc ndenge akufi nakomi président selon l'hiérarchie mais yango moni soki na se donné pour na kosala makambo nyonso parce que azalaki chef na mais nga vraiment na caméra na koti na kati bamiso bazoboude o fort bayebi mayeno yo vraiment ozalaka présenté bavote yo te bon eza bongo te tozali bacofondateur biso mibale misato pasteur Bendele nga pasteur Alegria na pasteur Kamakama bacofondateur bazali plus ou moins 20 personnes pour selon les lois statiques bato nyonso bazali bacontribuer na élaboration ya statut bazali directement ou indirectement bacofondateur lokola bapôtre Pada Matondo en tout cas toza ebele c'est ça mais apôtre Pada Matondo vraiment na kidi vraiment fâché mabe po tangi komuninga na kisuka kaka ne pola pa ya fâché mabe apôtre no bomo longola no bato présent net apôtre vraiment moni bomo longole botie de lado te na lobby na ba cofondateur tozali au moins plus de 20 na koka ko numéro nyonso te na programme na zano na mutu na ba émotion na zanango présent na inatika yo ndenge ka ezali na ebité remerciement na batu oyo bazolanda biso oyo ba miko tia ba 1 kwanza na bango po bakundaka mutu moko te bakundaka mutu na bato ebele okolobela bango nini présent vraiment dans tout amour ya motema na nga na remercier ba serviteur de Dieu nyonso bana na Nzambe nyonso famille nyonso ya pembeni pe mosika o ba contribuer moralement physiquement matériellement financièrement na liwa ya docteur Bendele. Merci papa mais tozakaka merci pour pesibiso maboko merci ma papa et courage papa vraiment bokende liboso merci pai ndenge kaka tobandai koloba na ya micro na biso totambusa na matanga oyo ya pasteur atiki biso pasteur Dendelo
azalaki moko na mosalemo ya nzambe ya monene ndenge kaza tomoni papa koti yango to bengi na caméra na biso bondi ya papa bondi papa na biso soko se présenter na caméra na biso évangile comme yo puis kombo na nani révérend Mawete Gaston. Ah papa Mawete Gaston. Papa Mawete na ebité okopesa impression na ote na ndengo yebeli papa Dendelo papa Mawete. Azaki mosani na nzambe. Aservaki nzambe na génération na ye. Mokolo na ekoki kolo azuye ake kozwa récompense na ye na oyo nzambe atindaki asala awa. Papa Gaston, papa Mawete, lelo évangile et comme mobulu tozokuta na baka ebele pona bandeko pe ba passer muso po bino boza ba doyen évangile na kati ya Luanda. Na ebité mo liloba nini ya muke ko yebisa na bato bazolanda ope na bana na bakoko o bazolanda yo ke papa azoloba na biso mona ba déroutement tozo sala pour lelo zo même na ba dégâts boye mo conseil muke pona biso bana pe na bato nyonso. Moi, je crois que Togo Rosala fidèle, loyal, na appel au Nzambe à Bengi Bisso pour na kosale la ye. Toyeba ke biloko nyonso tout ozomona na mokili oyo ekotikala nango. Ba bien nyonso to kozwa awa ekotikala nango, eloko ekotikala te za âme na yo. Alors na bepai na Nzambe position sociale na yo ekolobelo côté, position ministérielle ekolobelo côté, eza âme na yo. Alors Luka okokozala malamu na Nzambe na yo. Après tout ko servir Nzambe eza litomba mo monene. Merci. Merci papa. Ndeka na ebisa bino ke micro na biso évangile comme yo puis vraiment zotambola toza pena moko na basal na Nzambe mais naza dinte opesa kombo na ye moko opesa biso kombo na ye soka zanani. Bonjour, bondi ya pai. Bondi ya bandeko. Pai opesa biso kombo te liboso ya TV na biso caméra na biso évangile comme yo biso kombo nani. Bon kombo na ngai pas d'amatondo mais kombo yebanaka mingi ezali yapa bato babenga mingi yapa. Yapa ngavuma na sepena benga yapa yapa oza na kati ya corps de Christ oza pasteur oza apôtre obeza nani pe église za bon ngai nazali visionnaire ya communauté la puissance du Saint-Esprit ezali international et yana ba pays ebele awa na Luanda ezali presque na ba 4 coins ebele ya Luanda. Donc c'est une grande communauté oyo bana Nzambe baebi o ba révérend baebi. Donc parce que oza mutu munene na kata matanga oyo yapa ndenge nini batus bozo banga yo bazo respecter yo na ebité eza pour nini oza na mbongo bonzambe nini je ne sais pas yapa bielo mo bombi non ezana eloko eleki bonzambe te. Alors mbongo ekokani na bonzambe te tozwaka respect na musala na Nzambe ndenge tobandi musala ngo na bomwana parce que ndenge toali na oyo bisika toana ba pasteur ba prophète ba docteur autotei autobaptisé autoconsacré. Alors tozozwa respect wana nde to servir nkolo na biso eza respect musute ezaka ndenge to servir ye ndenge ezali ke non si tu honores le Seigneur aussi t'honore. Pai tozana matanga mengana na journaliste mais na minute est-ce que bato bazo honorer l'Éternel. Ouais biso tozo kumisa ya Nzambe parce que Bible lobi tolela na baye baza kolela. Alors même Salomon a été plus loin. Salomon a lobi malamu na kenanga na ndako feti te mena kenanga ndako matanga. Ona na feti bisika même mutu ya Jean-Baptiste Kenda même Absalom abomande koné on a ezaki na feti. L'évangéliste Paul yondolinga mingi ba feti ba kata mutu. Yango biso to ali awa e bisika ya ezopesa biso sagesse ezokomisa biso souple parce que ezabeta ngosolo bakotala la caméra na biso parce que Salomon c'est l'homme le plus sage. C'est l'homme le plus sage au ya Bible. Tango azoloba na matanga ngayo na loba naza ami intime ya bendele. Donc quand on dit bendele ba dernière semaine ya rolia na ngai ya romela na ngai. Alors pona nga na matanga oyo
ezali emema ngai na réflexion na raisonnement ebele. Donc Salomon a raison. Bendele vraiment passer Bendele papa Bendele azaki nani repesa témoignage na ndenge nini mutu malamu poso mutakofi ko maka mutu malamu. Bon ngai na communauté à la puissance awa lokola na communauté à la puissance na zala ba pasteur rebelle bayebi Bendele comme papa na bango. Papa ya moninga papa camarade na ngai aza papa na bango. Parce que communauté à la puissance ndenge zali wana soki Bendele aza epa na ngati azali epai ya passer se face o azo kamba kuka en defa kola na bureau na biso wana en defa aza epa na ngai aza na ba prière aza epa na nga. Donc ndenge biso to ali awa la puissance du Saint-Esprit to sensibiliser na bandimi na ba révérend pasteur ya communauté voire même na ba oyo bazaki libanda ba ye parce que ba ebi wana papa na bango na corps du Christ. Bendele c'est un bulldozer et non faut koyeba akoli na musala na Nzambe biso ba pasteur te oyo to komi ba pasteur na Angola non ngai na mon assemblée te. Donc biso to uti na pastoral na biso na ministère na biso na kini banda bo mwana muketo abata ba groupe de prière na ba Bendele wa na ndenge zalaka moi $20 moi $10,000 batio liboko non ba yeza ki 20 te 10 te mauti nango depuis Congo tia komi nango awa ya yeza ministère ya moi chokete non na lingina longolo ekivoque moko na eloko wana. Bibliquement parlant, les mêmes jours unique Éthiopien Koutani na Philippe, les mêmes jours il était baptisé. Donc c'est-à-dire évangile éponyme Bokati. Évangile ndenge biso to ali wana lelo to wana bana musuto ganya na balunda. Parce que ngai na koli na lunda comme na acheter à diamant. Et to wana bana oyo lelo en plein ya musala na ye. Donc évangile est à partout. Et là quoi déception pesala mais minute sous déception te moi 10 20 kana mbala moko depuis New Ketchup les gars ils pona maté ya moko comprendre yaye azwa ke mais comité salaka eza ba New Ketchup ba ya kaka na auto somona bon et loko wana yango peso me ba désordre évangile non et loko wana eza ba confusion ya grave. Confusion comment? Donc eza ba confusion ya grave. Pourquoi? Nous sommes nés les hommes de Dieu. Tango mutazo botama il faut que yebango ndekonanga ya tango mutazo botama il faut que yebango ke le Seigneur a permis Moïse a kola nanda kwa Pharaon mais il est toujours Moïse parce que azaro préparé pour ba ke otinega mission moko ngona mais ce que ba unique Éthiopien mikolo bazo préparer bango papa c'est très important c'est très important il faut tango somona un jeune ya bogar lokola yo boye merci aza évangéliste papa il faut komisa Nzambe to perdre ba petit na biso ebele oyo ba musu baza ba noir ozo comprendre ngai ba musu ndenge baza wana bo petit abungi mais tango na moni petit moko aye dans le Seigneur après 6 mois bando te ya Yesu ngana tele meleka ye lelo ministère utake pas jamais utaka pas ye mo ayaka na mafuta na ye ko encadrer ye mo raza donc ngana la contre na batoyo bazo tele la génération asika na contre nango merci pe na moni na luka yo poto le bila makambo po malo beze belé na ebite mo ba mbote ndenge salara européen poto l'exaper ba tumususu poto ko na suka bon ngai na ebike matanga za na Paris alors na Paris wana na Saint-Denis na zape na église na ngai na lobana bana Paris awa ezali apôtre na bino yapa serviteur en tout cas bozala esika oyo bomonaki annonce ya révérend docteur Henri Bayeye bisiko bozole la Bendele botala mutema malamo Bendele azalaki nango bopusana na Paris bisika ba révérend Henri Bayeye bazali bolela moninga na biso ezali pamboli pona bino Paris. Merci Pai. N'inquiète pas, en tout cas, yango vraiment micro na biso ezotambola. Ezotambola makasi na luka kaka tokuta na papa na biso ye moko opesa kombo na ye soki kombo nani et puis boye bazanani. Bondi ya Pai. Merci beaucoup. Ngai kombo na ngai papa moninga. Donc nazalaka papa ya batu. Nazali papa ya bana ebele. Bozomona kombo na ye papa moninga azali apôtre moninga star donc tolobaka moninga photo cha moninga star parce que sobi moninga osilisi kombo na ye te faut chande star na suka po kombo na ye esila donc papa motema malamu tokoloba te oyo asalaka vraiment papa boboto tolobaka na lingala Pai ntango okaki papa Bendele akufi oyokaki ndenge nini vraiment esalaki nga mawa makasi yango mona ke banda ko kufa na ye tozali awa mpona koorganize
mosala oyo. Donc butu moi tozalaki ntango nyonso mpo papa Bendele akundama avec tous les honneurs. Papa Moninga Star lelo motema oza na ngwa bolamu ya kosunga bato ebele po so sunga pe biso papa Moninga netonga na oto yaka to sala ke événement makasi. Merci. Ozo motema na papa Moninga. Motema nga na zwa ezali nzambe yemo ko mutapesa ngai. Po atindanga na mokili po na kosalisa. Na babionga na zanango esengeli kokumisa katuju nzambe. Tango bozana mawa bozali na bisengo tango bengi ngai na kozonga simate na koya pena tia loboko po musala nzambe sala nini ekende liboso. Papa Moninga boyokaka Moïse Matuta tanga yaka mutaproduisake yeyo. Ba musicien bota Congo mutaproduisake Papa Moninga Star yeyo. Donc papa asungaka pai. Lelo évangile ko mabe. Évangile baby. Conseil ni européen c'est tant que papa na bato ba ko no baby sa évangile to komatile to komi. Nakosenga na biso basali ya nzambe oyo bazali vraiment ko bazana makolo ya Yesu Kristu batelema ngwi ba continuer tango nyonso kotambola na kobanga nzambe conseil kanga na kopesa yango. Papa na ebite na musika évangéliste makuku pesa mwana no yambaki awa ndenge ko sunga ka otalo pe na musika ko pisa tambote te. Vraiment merci mingi mbote na bino merci bino ne subazali komona ngai pe na mwana ngai. Bonjour na balandi ya émission na biso évangile komi wapi ezo pesa mapende kona bino évangéliste Serge Lutumba. Na mystique ya fourmi ndenge zala kaka ko luka na kekutana na papa moko bino mo boyo kaso azanani parce que na lukae na zwakete melelo nde na zwiye. Bonjour pai. Bonjour papa. Pai liboso ya micro na biso télévision na biso évangile komi wapi na peut se présenter comme on a une tâche ni na kata ministère. OK, naza pasteur Jean Bosco Mukasa Nzamba, nazali fils spirituel ya docteur Soni Mukwenze. Nazali président ya poule ya Ojaenda et sika tozo travailler na basala nzambe bele. Merci beaucoup. Yé vraiment na lukaka lelo somoni ba passer ba mo bima donc baza na maboko na parce que yenda za président ya ligue ya ba passer à Ojaenda. Donc cela veut dire mutu nyonso aza na église na Ojaenda. Mutu nyonso aza na église na kati ya Ojaenda donc président na yeyo président Bosco. Donc yenda za président ya ligue ya liboso zalaki papa na biso ndinga de lo nazo pesa mbote ndalongo ya pouvoir ay opesa ngo pa passer Bosco pai maweza ndenge na ndenge passer munene ototika biso awa wa donc santaki yango donc ayebisa ko akufo santa ndenge tota la caméra na biso kuna pai. Merci papa. D'abord nazo présenter ba condoléances na famille biologique ya l'homme de Dieu qui nous a laissé le docteur Bendele. Et Ami Balé nazo présenté ma condoléances à l'église au corps de Christ Angola bisotozo lela et na généralité nazo présenté ma condoléances na corps de Christ tikino en Europe na Amérique partout parce que docteur Bendele azaki mutu ya bato. Alors on a présenté ma condoléances avec à tous les pasteurs et à pour la biso Jaenda. Pour la biso ils ont facilité, ils ont facilité d'abord mardi wana ya tongo qu'on a causé information que Monsala Nzamba tiki biso. Ça fait presque un mois ou quelques jours tous ala kina e awaka na kuka. Tous solo là isinga santé mo kezo déranger mo ko pema mais ils ont na mécanicité qui quoi côté biso. Mais nous sommes vraiment désolés pour n'a pas se commer biso mais malgré ces circonstances et la douleur to komisi Nzambe parce qu'il avait servi son Dieu depuis jeunesse na ya consacrant au pa Nzambe asa parmi ba héros évangile to kutana na bisike belé na balunda en Angola Libana Moka donc c'est quelqu'un qui a servi Dieu et un grand porteur et à bonne nouvelle. Donc c'est parmi les géants évangile docteur Bendele Zakinakat. Merci beaucoup. Président Ndenka Ezali malgré biso ba pasinayo ezanakat c'est tant que président mais nro tiko boete pai moi question moko mi balé ezala moi bien parce que ozana micro na biso pai président ya ligue ya Ojaenda pai ligue ya Ojaenda babi batu mitema mabe basungaka batu te bayaka ba matanga te ba panzara ba église lelo pai président mission na ezani ndongo président ya ligue ya Ojaenda oyo ko bongisa nini po bakisa nini. OK, d'abord na ko démentir makamonyo seloba miwana
na makambo nyonso négatif otangi pula oyo jainde etikala kozala bongo te. Biso depuis toya tokuta pula oyo jainde eza koexiste, tokuta président bafondateur bafondaka pula oyo jaenda, tokuta bango totambola na bango tikino nzamba ekosala kelelo toza ba responsabilité. Soki ezalaki pour moko epanzaka bato ekabolaka bato bomoko ezalaka te mbele biso toza lelo toza te, mais tokutaki bato bazaki plein d'amour, plein d'affection et tokoloba yango clairement que na bapoule nyonso toza nango na Angola na kati ya Luanda, sans vous mentir, pour la Rojaïnda et se distinguer. Les activités mon côté salama na kati ya mboka oyo ya bato ba uta libanda soki wapi sans que passer na Rojaïnda et mutunyo so ya Rojaïnda ya mbaye fungola miteme fungola maboko et na matanga nyonso ezalaka tala neti docteur Bendele aza penza résident na Rojaïnda te. Et Ojaenda ayaka kosala biso kosala musala longo na biso mais tala ndenge matanga oyo koto pourquoi parce qu'il y a un peuple qui sont mutema malamu ba serviteur bazalaka bien ngamo okutu président na kati mo mke oyamba évangéliste makuku pesa azotala peyo so za mutema be boroyate président en tout cas na PC mbote papa mako esika za wana za ndeko na nga wana ngai mususu nde tolobaka mbote belena ye pona pena mama donc c'est pour dire que wana za balokuta na lobabu ngai na ekokuta déjà oyo déjà etiama lokola pierre fond ya kotonga engape na yeko bakisa libanga likolo ya wana soki nakutaki moko na bakisa mibale ekende liboso mais na yete pona longola ya malamu ezalaki to na mema mabe mais na ye poto bakisa to améliorer to kende liboso. Merci beaucoup. Merci président. Ndeka na bena bino lelo vraiment micro na biso ezotambola longona ye moko bulldozer papa Paul j'étais na kanda ya osaranate parce que bilelo donc j'ai zaté azo beta fimbo osaranate ya tokuta na papa ndeka na zolo banga na grosse représenter te yemo pesa biso kombo na ye et pe na ministère na ye aza apôtre aza évangéliste aza docteur évêque a vraiment tous na batebele mondi apai mondi a seconde papa kota la caméra na biso kuna et papa na monyo na matanga na ebité ko pesa biso kombo na non nga na benga mi na kombo ya pasteur René Balela naza pasteur naza visionnaire ya église Melsa toza na Casquel pour le moment pai ozali apôtre oza pasteur oza évêque oza nini pona po to wa mutaroza pasteur mais aza docteur de toka ya solo et bien que to tanga nana Tanga, année prochaine, toujours aussi sa doctorat, mais tu vois, pasteur. Et on va dire que tangi na comme docteur, non. Na docteur pour na yima, mais na pasteur. Yo, mutozo benga ma docteur, mais pas aolia buku yo saranate, habite que soit assistant comme docteur, mais asaka pasteur. Yo fano kana ndo mamu docteur. Yo ki paye beaucoup, mais alobi azana ena no passer paye. Mawa passer dendolo atiki biso. Yo passer des dollars à Inani. Vraiment, nous sommes la passe mingi na otala bandinga ba compagnon à lutte bazo tika la moko na moko. Nebi ke ba bendele baza po nanga c'est une grande famille. Po touti musika na balunda ko na Luanda touti ke kokunda l'homme de Dieu et Rombuta. Lelo suko ya kokunda bendele esa la passe makasi mais nyonso eza na kati ya volonté na Nzambe bilobi qui dira une chose arrive si l'Éternel n'est pas l'auteur alors azalo comme bendele azali penza ndeko pona ngai aza ndeko to uti musika makasi Nzambe amebiso ndenge azomela biso azoka loko pa ndenge oka ezalaka balobi na biso vraiment que poison ezotambola makasi pa ba pasteur na ndenge ajete ndenge ozana docteur ke boko kufotiki pe bana sikoyo na ba murmure wana ba poison ya ba séparation et tant que pasteur munene na moko Angola conseil européen bato baza botera ba poison conseil européen bato botera ba séparation d'église ya ba séparation basi ya bato les camions ya poison ngai na zo mettre ngo nano en doute nano na suka séparation basi ya bato yeke bonso panza mabala c'est vrai que poison ezali mais nga zo conseiller na biso basali na Nzambe omoni ba
âge moko songi faut comme discipliner. Ko discipliner neni otambusa vie na yo. Zolanda. Alors makambo poison ngai na nazo mettre yango en doute. C'est la première montre que c'est discipliné au départ. Et basi à bateau, oui, c'est vrai. Mokiliza mabe mikolo oyo. Batnazambe, nous nous comportons d'une façon des fois. Ngai comment on s'en des fois soni. Na milieu musa bakoza pasteur, compte tenu à comportement baninga mususu. Mais nazo senga na biso bato na bomoi vi ya mutu na maboko na ye moko. Ebi vi ya mutu za lokola ndako. Na ndako na yo soko kangi yango. Eza la papa na yo, eza la maman na yo aye po akota. Il faut abeta ta porte. Il faut abeta ta porte yondo ko fungola yo lobi oui entrer. Mais soko pesi permission te akota te. C'est la même manière nos vies. Ceux qui ont fungoli brèche, de mon a scotché à la Bible lobby, il rôde comme un lion. Azor rodé naïe le diable. Dans un local il douce au côté pour ça musala. Or, ce biso monte va combattre la vie na biso. Bien aimé que ça va 100 ans et l'autre. Zolanda. Bien que les deux ans en boko en Zambé, il y a aussi une part réservée pour Nabiso. Makambu ya basi ya bato, moni basi bakoza lebele. Menzamba kelaka moko pona yo. Amen. Po soki tokotanga tokozonga na ba anatomie totangi na classe, to comprendre que mutu aza à peu près na combien na 33 côtes. Donc bakazaki na 34 moko balongola. Po bakelaka mwasi moko pona ye. Quel que soit pembe na ye, quel que soit kitoko na ye, quel que soit ba prophétie na ye, mais oya yu azaka moko. Lelo ko zo mso nini ke batba za l'impressionner na beauté ya basi. Or la beauté d'une femme, ce n'est pas ça la femme aux hommes. Bilobi trouver une femme, c'est trouver le bonheur. Or le bonheur est dans mbongo te, est dans à côté ya te, est dans ba voyage te. Est dans mituka te dans moisi. Or moi si babi trouver, quand on dit verbe trouver, lingo ba ke faut attendre à chercher. Yango to mon Adam. Tangu nzamba yeko poussa ne le pembeni ya talisi Ève, a déclaré voici cette fois. Donc que l'autre fois, il avait cherché parmi les animaux. À mon avis, aide semblable n'a été. Il y en a conseillé bandeko. Aux en moi si on andako sobali, vraiment te montrer fidélité. Et puis tant que tu commettre une infidélité, tu fais la brèche sans le savoir. Oh, il est trop bien à poison. Mais et puis, dans le temps que l'autre mais aussi à permettre. Or, il y a des gens qui sont à défendre les athées. Pourquoi? Au fond de la brèche. Total à Job. Job, bien que diable a mon acquis. Mais témoin qui Job est pas ensemble. Abina moni Job. Nzamba beto que mon serviteur. Or, bon diable a touché via Job. Et c'est un tracé articulé par limite. Simba. Mais, amené au Simba. Job, diable a Simba qui n'y a. Donc, diable a travaillé. N'a pas limite on zamba au pesaillé. Le diable a côté dans la vie à montrer ne va permettre. Mais il y a certaines choses aujourd'hui. Chez eux en partant à comportement na biso. Moi c'est à cause de la kitoko. Vous savez l'histoire il y a Samson et Sengeli a enseigné biso makas. Samson quelle que soit sa force, quelle que soit sa puissance sur la kinango, ba fils ba ko kaete mais c'est ba luka brèche nini. Ba prépara ki moisi delila. Pour avoir il y a certaines femmes au monde oh ali agent moko ya diable ça préparé pour détruire vie de ministère na yo et l'autre détruire la vie ya basai na nzambe belé zali yango wana moi ça koko ya église na za yote. Ya merci pai na moni tozana matanga na lukayo to so pona moni ma za docteur jetinga na bingo docteur pai en tout cas bobo yo ba tinga na bingo docteur nzamba to ka lokomo au niveau pasoli yango ya moto ezali moto ba tena za boye koza lokola un maçon boye ba maçon au monde na nini na mbeli ya maçon
omona ye na nini na elamba na yo osala na mosala. Pai yo vraiment aux âmes docteur. J'étais. Pai ndenge ezalaka mo mbote mo muke na bato ba Holanda biso kuna. Vraiment Nzambe apambola biso bien que situation nous a situation ya passe na motema mais tout ça la boni. Et yenda pesaka yenda zwaka. Toko discuter na yete azwaka lokomo et Nzamba sunga biso titre ne kotika ndeko na biso na dernière demeure na ye mais na lobake liwa mutu na mukolo na ye. Merci papa. Merci na balandi nyoso ya émission na biso évangile komio puis tozaka na matanga ya papa na biso Dendelo ya pasteur na biso Dendelo. Totambola eka nde nazolo balobake na micro na biso tokutana na ndeko na ye biologique propre ya libota. Pai mbote mingi. Bote ndeko na ngai. Na ebito ko pesa biso kombo na yo nani? Kombo na nga Alain Mbalo. Papa Alain. Papa Bendelo akufinde. Papa Bendele a kofiliwa moko ezumata mingi te et surprendre biso na famille. Mais c'est difficile to avalango. Mais c'est comme la volonté de Dieu, c'est quand Nzambe le sans aloko. Est-ce que ça vraiment ndeko na? Ngam na landi na sima. Ndenge bokoli mwenye papa Bendelo azana ni. Azalaka ndeni. O manoro mone ndeni bokola ndenge nini? Bon, tokola bien grand frère na ngai né, tout ça moi écart bambula. Et bana ko konsenga mingi. Alain fu bana ko sambela. Alain. Nanzela ba conseil na Nzamba ko sala grâce abenga na kati bilanga na ye. Tokola bien mais un moment atika ki famille akenda ikoye ko la maloba Nzambe elonga ba collègue na ba pasteur. Ndenge libote zolanda yo batnyoso Rolanda yo kilapoto pito mikilapoto Rolanda yo bibi Tancho na nyanga Rolanda yo Gladia Wenza Rolanda yo et puis Paul a Rolanda yo évangéliste oko pesa conseil nini na batu ole bana ba choc o poser choc à makasi au père des grands frères na yo batu super na ba choc o maîtriser vraiment pour na moni o maîtriser quoi. Certainement ça choque de retour tout à l'heure au moins humainement parlant au père des motos yo kwazaki ndeko na yo propre biologique ne retour tout à l'heure et ça facilité c'est difficile à avaler mais le coup la coufi dans le Seigneur bon c'est une victoire pour nous pour la bande ndeko bazu ba choc ceux qui ndeko coufi dans le Seigneur ils a passé mes appels la choqué à kena repos ya bonzambe azozela trompette beta ensemble là au basoba vivant tout en accord la instruction à l'école na ebité na libote zolando ebisa bango nini ko ba mama le pe basambela na bango te ba biki ba le pasteur ndo sunga bango mois 1000 mois 2000 akufi donc wana mama na méchant kutu ba loba déjà ebisa bato wana ndeni ba mama le ki batata mwasi pasteur balete pasteur mission inde sukia asali Nzambe mission c'est moi Nzambe balia ka été la Bible dit que personne ne peut ravir ce qui est dans la main de Dieu pasteur balete comme conseil na repesa na famille nanga vraiment les personnes Nzamba consoler bango yami balé batika ba okoyoka eza tana émission na esili ayangwana ki atiki biso pe dans la suite biso pe toke eza zela biso nyonso. Merci Pai, courage Nzambe na biso évangile combien pas consoler apambola pe et sauf que Nzamba consoler famille nanga a consoler ba collègue ne ba passer ba organiser et loko et qui est très bien Nzamba consoler bango peut bazui choc au biso famille tozui c'est pas pour rien avec des semaines ba passer ba ça la va et vient pour ba kunda collègue ba malamu vraiment na profiter pour na remercier ba pasteur na obasali surtout à l'occurrence pasteur Allegria bien que basé belé mais il me qui au four moulin il me travailler pena mingi Nzamba bénir. Merci Pai. Courage. Nega na epsa rabino, nega micro na biso etambolaka. Apôtre Hervé Mushinga Hervé apôtre donc ye azalane awate ndenge zalaka ye afani na ye na Brésil pa elimbisanga parce que caméra tambolaki na luka bisenga yo vraiment donc Brésil awazalaka te donc eloko ekangi apôtre za maladie oya coronavirus ndenge kangi ye afana nena na continent ya Amérique donc ki
Pasteur Bendele akufi osantaki ndeni pai? Bon, nazali na pasi mingi na pasi mingi yo yebi père de monto azali cher pona yo ye azali mutu moko apamba te ye azali bras droit na ngai kolala kolamuka na ye makambo nyonso na ye même kokufa na ye ya suka nazali parmi bato oyo basololi na ye na suka po ke ye akufa donc nazala makambo ebele alobi yango moni na mipesi corps et âme pour que nakozangisa matanga oyo te donc naza parmi organisateur ya eloko oyo pour que toyeba kohonore nzoto ya ndeko oyo ameka kopema na kimi. Apôtre kotala la caméra na biso apôtre est-ce que koyebisa biso te liloba nini ata moko oyo atikelaki yo oyo ke bana na nzambe libota na nzambe ezotala? Liloba ya liboso oyo alobi ye aleli mingi kokufa na ye mpona bana na ye bazamike esengeleki akomisa bango bana basi retrouve na vie aleli mingi mpona bana na ye. Et deuxièmement, c'était une personne plongée dans la parole, dans les enseignements. Docteur Bendele, Montignon Soyebié. Donc, liwa oyo pona biso eza mwa pasi. Alors, mutu moko ka satanda ki te na liwa na ye, même ye moko pe satanda ki nango te. Mais au cours à vite on oza na ye ko partager na ye na ba maladie oyo aza nango, ya bandole la selema bana na ye. Banane place bazali na vie moko boya bien mais dommage ndenge ya kei je crois que biso basali na nzambe ba mina ye ba obaleki na oyesika ba beti ba tour ba nani bazolela ye bazo contribuer na kosenga ka yepa na bango que Bendele tiki bana oyesengeli na biso to meke mpe koleka ka kotala bango kosunga bango kosala malamu. Ineke ezalaka vraiment bolingo ezalaka pa basala nzambe mais bolingo tozoloba ke er moko papa Bendele pasteur Bendele docteur Bendele atiki biso mwa mili kwanza ndenge ezalaka oleki otiki ozoloba ngo est-ce que kosalama parce que eza kazu ya liboso te bakufa lelo bana ma trop apai. Oui, ya solo eza ka liboso te parce que tozali na ba veve belé oyo biso to tiki awa ba veve bazé belé makambo tolobi ya ba contribution oyo toloba na biso mais après avoir kopesa moi 1000 2000 3000 mais après baliwa bandeko wana ti lelo bana na bango mutatala bango leso ya te. Mais selon ka ba question alors maintenant et puis la conscience ya muntu na muntu bolingo ezala nakoloba te que non basali na nzambe bandeko musu bazana bolingo tete ezo dépendre pe selo bozina bango mais en plus conscience na bango et travailler parce que lelo Bendele akufi lobi kozala ye alors yo pe kotika pe bana siko conscience et travailler kake 1000 5000 oyo pesi mwanda mo pesi et ko se sévérité mais plus il faut tout ça la to rendre bango ba visite et ko sala moi bien na ba présence na bango pai na sepeli ndikuta na yo bazolanda biso na micro na biso évangile comme yo api ndenge ka ezalaka matanga moto kenda na suka na lobite esalami awa pe na lobite osala mais na zolo bakaka po opesa conseil nzoka ndende bato bapesa ba 1000 ba 5000 comité ezalaka na suka ale bakaboli bambongo fallait ba pesa na famille moweyi président zui moi 10 000 okuna 30 000 20 000 bakena na bango parce qu'on a bato basala ka bongo pona ebite ke bino bo sala bongo okolobela bango nini ba commence la matanga basali ya sali ba cotisation ba lien na bango ba cotisation faut ba pesa moi c'est à kufeli mobali wana mabe makasi et puis ça ya solo makambo yo lobi tozoka ba témoignage wana tozoyo kango on dirait que comme mutualité moko boye régime moko boye système moko boye bato mususu bazolia na sima non tous nos frères wana mais ba finir bouton pour bika bango balia 10% de comment ba 40%. Oui bazokolia na sima ba biloko ya matanga ko organiser ba biloko wana mais yeba yango yo muto saleloko wana aux éternalité yo aux éternalité pe kokufa oyo zolo na yango ndoko buka mais ce qui réellement koza na transparence ndenge loko ngana sengi na organisation oyo na sengi bango tozala na transparence na mwa ndambo oyo baninga bazopesa to comprendre que Bendele atiki bana atiki mwasi pe atiki bandeko
alors maintenant moi ndamu wana transparence ezala poto meka kosunga bango mais ezala te sujet na ya kolongola ndambo bokabola kabola yango tout ça mais yebango oyo zolona kobuka ngo mais plus tard bakoyeba yo nde okoprofiter na rien ekoservir yo pe na rien mais eloko nyonso ezala vrai oyo ezosala mpo kokutana nango epuis nzambe ameka kopambola bato oyo bakosala malamu. Merci pa inabite mwa mbote mibale okopesa bato otre esinga. Oui, mbote nazopesa na bana nzambe na bandeko napesa na bana nzambe na bandeko nyonso na bakolega ami ba oyo bazolanda biso tozali awa mpona liwa ya ndeko na biso bendele oyo atiki biso vraiment esali pasi makasi mais toloba nini nzambe ye moko muntu ayebi nzambe ye moko muntu apremetre biloko oyo na kosenga epa na bino courage bolela bokumisa nzambe mais boperde likia te la résurrection ezali tokokutana na biso tokontinue kobondela mais tobosana pe te kosala bolamu bolamu e continue toujours na ndeko nyonso oyo biso tokomona tanga pasi eloko kana oloba yango wana. Merci Pai. Donc je s'appelle nous pesi biso temps ya na mission na biso nzamba se. Merci na balandia évangile komi wapi nde na ebisa bino ke tokomi na suka vraiment émission na biso tozalaki na matanga ya docteur papa na biso akufaki papa Dendelo boyoki bato baleki ba président baleki ba papa moninga baleki balobi ndenge ni akufaki tokomi na suka ndenge ezala kaka na opesa bato nyonso basungaka biso bambote de loi na opesa évangéliste makuku pesa mbote na pesi mama Mado Bikembo mbote na pesi Joseline Kabemba mbote na pesi Bibi Tanson na Nyangi mbote na pesi Claudia Ali mbote. Tokomi na suka à la prochaine émission na kobosa na Gladia Wenzete mbote parce que nzamba zomona na ozo sala na pesi évangéliste Paul Mbote batu nyonso yo bazo partager mission oyo bazo aimer nzambe na ngai nzambe évangile komi amona bino abonnez-vous massivement.